Sur une vidéo, cette fois-là en qualité d'acteur pornographique, et ils nous ont livré cette scène qui a choqué toutes les sensibilités parce que la vidéo a fait le tour du monde. Et puisque je tiens au redressement et à l'assainissement des milieux scolaires, je devrais personnellement arriver ici pour voir de quelle manière ce cas a été géré. Comme vous venez de le suivre, ces élèves bien identifiés sur la première vidéo viennent d'être exclus définitivement. Enseigne ngala kopesa na bango eza que batika soki eza eloko basala kango med fois donc si ekoma niveau ekoma ya refilmer donc c'est que basala kasala kana bango ngo mais conseil na kopesa bango batika parce que avenue eza nanu mulai bakanisa te lokola basilisi 6e oyo vie esuki basakana na nzoto na bango bapesa ngo valeur te ngana zoyeba biso to bande ko tanga tozala ba élève bien sûr na tangi na lycée ata bano batangi na ba collège po mona na mwana mwasi pembeni ezalaka passe mais ngana zo kamwa lelo ekomi ti na niveau ya babusoto boye toloba donc nebité pour na nga vraiment ezoleke. Eh bien mbote bandeko balandi yoka bilengi TV balbishone ko pêche actualité sur place toujours na cadre émission grâce à comme sans limite côté politique côté musique, côté culturel, tous allez pour nous informer bino à 100% partout dans le monde. Ben internet tout au bapé sera toujours confiance dans mon pan du sang bango grâce à une comme soldat de la presse congolaise balobi comme Garou tout est peu aussi mbanangote mais tous allez tout ça on a pour nous informer bino partout dans le monde. Neto élève no ba sujet autour mais la rabino ya lolenge neto panzaki sujet concernant qui Kinshasa Boujaki un phénomène bombé mais kolala na kinde na le bara un jour un thème. Chaque jour na kin to bimisare lorasika. Et lorasika mais comme actualité aux ezaki partout dans le monde bac au biso to benga bon examen d'état et ça là qui makamuto zalaki dès le début il y a jour 4 jours il y a liboso premier jour to zalaki pour nous faire l'évaluation ya bana wana ndenge basala ki ba makamu na bango et les cas qui pepele ba musu ba pesa ki ba vie na bango je pense que oyo balandaka bongo yoka bilengi TV baza déjà na kati ya kolandela makamu ndenge sengeli et puis dernier jour oyo zalaka bongo les 6 où est allé scandale la Kinshasa où est bougé où est allé Sony pour le peuple congolais Sony makasi donc tout comme on a Sony Tommy benga masuba congolais on tondenge ni pour Sony zoya chaque jour Sony a phénomène bombé lelo examen d'état et pesi maramunango fin un bac fin examen d'état bana kino bana la vitesse ba on comprend de l'ogna loba bana basali 4 jours bien ndenge zaka na dans la série na biso au jeu examen d'état au commis moi comme non uniforme au katito pasoli et les caranango bien mais au abiso a bana ba Lexi Mayele suite à ba réseaux sociaux ba canal sat kota la ba star mingi et BBC bana o ba sali vraiment bo soto na bandi ba école ngo ba tangi déjà ba kombo école toko bomba te biso za ba pandi sango ya solo collège bo sembo za na kati ba tangi Saint-Georges donc école wana eza école belé pour ça botali ba vidéo bano ba sali eza école morote eza plusieurs écoles mais tant que ministre ya EPSP abi a kolandela bango malembe pour les éducation mboka na biso et BBC donc eza lingité na bandi si ma machine ezali bongo ndeko babula food monstre ba image balobi libanga na bango donc yem tako sala ke to bimaka toujours na bilili boye et ça la passe ici na simbi micro na ko lobela bino to za ba parents to za ba grand frère ya ba petite sœur na biso ba ko sala bo soto wana Congo to yeba na ramboka eza nango muke mutunda kuta na memonga na ngomba ekuta na raté alors to lamuka na tongo bana ba vidéo examen d'état ba sali bo soto ba sali ba porno na ba katsa ba classe collège bo sembo ba kangi des élèves ba ko sala pantouse des garçons contre filles na bandi bilili ezala illustré bolandaka na yoka bilengi TV bozo ba news tout bana
collège Bosembo ba bini na insanité tout ba danse bina makana kacha boîte na buto ya ba chel ba bini yango juste liboso école bino bomo na bilili za illustré na ndeko babu donc tout ça la vraiment pas si on a lingaki na cadre sujet toujours cadre sans limite avec Gracien Koma to tambusa moi micro na peuple congolais ba maman ba ndeko basi ba grand frère ba PSMP ba envie na bango na makambo école kana Kinshasa donc babu la foudre marching. Eh bien merci donc toko ba toujours koyeba ba suggestion batu ya peuple congolais na ba conseil na bango sunga artiste FVP tozane a moko ko artiste ba artiste na biso ya Congo Kinshasa donc en tant que rappeur mot artiste ouais moté mon pandi sango Gracien Ikoma bonne santé PPRD mon frère na bandi ke mikole belé mais tu retrouvé na sujet moko za mutuya et tant que peuple congolais oza déjà na avance et tant qu'artiste na bandi tamso ko ta studio ko yemba ngopo et ça li passe. Si j'ai un bon examen d'état, basali ben sanité après souka examen d'état na bango lilo bezani. Donc en fait le charge à partager quoi. Par ya parents eza par l'état eza par peu ya ba élèves en eza na kati. Donc on partager mon part na bango ko zande. Ouais, puisque l'état on sait que depuis un bout de temps l'état est vraiment démissionnaire en fait. Hein, biso na kala batanga mobutu tozali ko ba petit dimi que toyo kaneti ba vagabondage ba air à classe ezala été. Ki ba mona pena que moi na uniforme 10 heures faut en école ba monio ba interpeller tu vois. Maintenant tout le monde a petit ba mona idéologie Fox School, genre ba Focus School. Bah que parlement boué, bah gloué parlement boué, délire bombé et que zongi wika tout ça etc. Mais l'État est là, il est là. Bah comité autorité bah commune baza, bah chef du quartier baza, bah signala bilo on a été pour unité maintenant hiérarchie l'écolo, ti bah faire partager les locaux. D'où avant blâmer bah moi bah na faut blâmer non peine nous, bah autorité nan nous au suprême yamboka, l'État. Ministère de l'enseignement aujourd'hui, ok, ministre Damson Monango Abima, il va dire ce qu'il va dire. Ok, mais avant ça, mesures préventives ni aux Ouakapo, Biloko Salemati. Pour les lots, moi, bandi si côté. Il y a un phénomène, moi, ils ont en plaire. Et matin, mon maman, ma chèque, banane. Netka bajet, on a des milliers de chèques en route. Né mon maman bombe, mais elle a cicaté, banara bouet, tiens. Né mon pena makambo ba délire, comment que ton examen d'état, bobimina bakar. Bah c'est de bien la Guinée, bokata uniforme, bokoma ba 100%. Kanga to loué baba, moi 100% pe wana mais to kangi pe ma barba nini pe boué, to meli bakar et baluki a mo accident zo salema. Mais est-ce que va petit ce que va l'exhibition générale danse moko pornographique de sa machine. C'est ça mais donc le truc aussi c'est quoi charge à mes parents mais mes parents va plus réduit puisque là d'autres parents bana bozuité tam so pe sabana bana yemo milat ça mon ça nini mon a découvert sexualité avant l'âge j'habite que moi libellé moi nini moi boué et ça nga ke nazang eloti osani facilement après sindoto on retrouver moi papa kogango aéroport nini moi kamar papa lobaisu papa yemo kamar papa faible voilà papa faible papa monango kala ça nini papa monango kala déjà la part des parents bah pena na part mais ce qu'on part à élève bon bah que c'est leur avenir c'est leur vie aujourd'hui ils sont jeunes hein et a feeling nan ouais les potes ensemble là bana mosembo boyoka boneti boyeba neti ba biso to bala na biso binoté. Vous comprenez neti ba biso donc moi c'est bala tout monde a soutenu na Kisasa na ba o mon na église ba prier boy le bio monnaie boy oh nanani oh toi la ba chombo ça doit être là qui s'habille le bilom solé là mais to lo barati mais ba mon ba ke ba responsable ba choix na ba ba ke boko la bozana bana imaginez que moi na collé à moi Monique maman ça la des armes boy papa ça des armes boy est-ce que boza fier nango on a une question donc mon toi choix na ye toi la démocratie mais yeba ke choix non mais ba petit na pena so école la moïse attendre rien ça a plaisir voilà. Merci beaucoup artiste. À l'aise mon frère. Ok. Eh bien merci donc toko koba toujours tous appelés ndeko moi si pembe na biso to pesta déjà mbote maman. Mbote papa. Kombonan. Merveille. Merveille na bandi aux appelés parmi congolais na biso congolaises aux appelés moi na mwasi et lo restali vraiment mawaming surtout côté bana basi na bandi aux au courant na makambo eko le kana kin à propos ya examen d'état au bana basali ben sanité après examen neto yeba kala ba okata uniforme mais j'ai changé ba danse moko un peu bizarre au ba parents ba kota la tête mais sous pe basali ko tout plus que ça ba sexe tape salami na basima ba école donc et ça li vraiment bien té étant que moi na mwasi expression de cause à la nuit. Merci. Vraiment, nga nazoka moi makambezo le kalamboka o. Génération ya malamu ezali susute. Biso toyebaka soki ozo tanga. Oza élève, oko sala babiloko biso tomoni ba
élève wana basali te bana na bana o bazokende classe te na bino ba o bozokende classe donc bokomi kaka ndenge moko toyeba te banani baza na éducation banani o baza na éducation te donc vraiment nga esalinga pasi en tant que jeune fille parce que nga pe na leka na étape wana totangi ba classe to banzi ba maternelle ti ba 6e mais na tikala komona makambo ya boete nazokamwa ndenge ekomi ti na niveau oyo donc vitesse yango toyeba te soki tobengela yango kombo nini. Voilà. Bafingisi ba maman vraiment de merveille na bandi ceux qui ba nango abasi ba 8 ans kolanda un petit conseil pour na bango moko eza soni est-ce que bazoma bala conseil nga la kopesa na bango eza que batika soki eza eloko basala kango med fois donc ti ekoma niveau ekoma ya refilmer boy donc c'est que basala ka na bango ngo mais conseil na kopesa bango batika parce que avenue eza nanu mulai bakanisa te lokola basilisi 6e oyo vie esuki basakana na nzoto na bango bapesa ngo valeur te nga nazoyeba biso to bande ko tanga tozala ba élève bien sûr natangi na lycée ata bano batangi na ba collège po mona mwana mobali na mwana mwasi pembeni ezalaka passe mais nga nazokamwa lelo ekomi ti na niveau ya babusoto boye toloba donc nayebi te po na nga vraiment ezolekela ngai na soni ezolekela nga makasi. Eh bien merci, donc on continue toujours avec notre sujet. Donc ça là vraiment peuple congolais pas si mutazo ko exprimer douleur na kati ya mutema étant que congolais quoi donc tant aux congolais au monument Mbabwe eza soni na banje yo sa soni na ba ministre moti ba hotel mabako lo bango yo sa la soni na bamboka libanda c'est vraiment la honte yango to ko ba toujours na ba interview na moni artiste na biso Yann Tondonga pe nga pe sa vie na par rapport tant que congolais à l'équipe de étape ba 6e à présenter ba bac mbote artiste mbote mo panze ça bonne santé kimia Yann Tondonga en tant que moko na kati peuple congolais na bandi oza déjà en actualité à 4 6 na biso o bano ba osala insanité na ba classe o vida qui doit sali propreté bat na bat ba opesa ba vie na bango état qu'artiste état qu'éducateur en masse conseil kozani. Ouais, c'est bon, on a habité, c'est comme l'autre frère avait dit hein, batache à partager mais vu peu d'être classe dans notre première partie d'abord c'est le gouvernement. Programme instauré na télé. Ils ont aidé banana. Bachombo oba commune avec le système qu'ils ont comment développer. Ils ont accès à ça facilement. Car là ils allaient qui au monde a pas si pour moi une fille de 14 ans, 15 ans déviergée. Mais aujourd'hui c'est normal, une fille de 12 ans déjà déviergée. D'être dans la vidéo ça m'étonne pas. Voilà. Par rapport à vitesse donc c'est totalement normal. Mais ce qui fait très mal parce qu'il y a nos sœurs, bande qu'on a biso bazar comme on a blora bon dans mon thème à passer. Ce que ban en opé non normal, ta banana basi ba bombe, ba mobi ka ba momi ba leki ba ya un effectif à mambo ba bombe. Voilà. Ba au moment là la ti ba place on a ba benga ngoni passe ba ya na ba fanda ba kiboba voilà. Au moment na bana basi bana aja mikie bo net pour na ngai na ebité donc banana pena so ba zui. Donc je serais vraiment dessus. Si. On a ce que bah identifier les élèves on doit écrire école mobimba to bazora ba tête ba fichaki parce qu'il y a d'autres élèves au bazar la bonne conduite. Oui, sûrement. Mais on est dans le gouvernement, l'État, la police, va mettre comme ça, banquette, identité, il faut pas mais je pense que aux Amoros à Kinshasa, tu connais Collège Bosembo, tu connais Saint-Georges, oh non, va publier, c'est non des écoles loin, mais école les ébélés. Mais à l'époque, quand on est à l'école, on a qui réputé la bonne conduite. Si je ne me trompe pas. Et c'est qui ceux qui bango parmi ceux-là au Badagi réputé la bonne conduite, comme le niveau, on a tasco l'école assez catastrophique. Voilà. Donc, on a ça. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote. Kombonan. Stopira Kayama. Stopira Kayama moko ya kati ya peuple congolais ko moko na kati ya Kinshasa ndenge kwinoa oza na kati ya actualité ya koyeba makambo tu o ezoleka na Kinshasa à propos ya ba finaliste o ba sali buzoba o epesi vraiment ba kondi pasi na bandike ba kondi msusu ba zui de décision mo valable pona ba élève ba za identifier o ba sali ba film porno na kati ya ba salle ba école oza cité za Bosembo ba Saint-Georges ba école eza mo belé mais ba zo landela bango o eza identifier déjà Saint-Georges Bokengeli do ba ko les ébélés mais tant que peuple congolais n'habité aux en petite sœur petit frère Dilbeko Zalani. Bon là on a rôle c'est vraiment regrettable aux génération mon Pumbuka ya ba Pumbuka
donc bana ba mikolo donc ba finaliste biso totangaka boyete to aller quand même suivi na ba parents na biso ba l'air ko cadrer biso ba buzo ba boye alors ça les matins. Pour exprimer ce sentiment jusqu'à tel point que ça la sex tape. Donc c'est vraiment c'est regrettable donc pour la génération mon pumbuka donc génération pour. Mais conseil ça dépend na bango. Ah automatiquement baza annulé bazuite baza exclure na éducation ya mboka na biso. Normalement il faut bien exclure bango. Et là basali wana eza donc comment dirais-je, ils ont vraiment bien été, ils ont mal monté. Magnifique paix à une paix ça a à propos de Makambo collègue na Kinshasa où est sali vraiment baise où est foulé encore ba jeune fille où est foulé bongo ba finaliste pardon il y a République démocratique du Congo donc Ndeko Magnifique Malobezani. Bon Malobezara que ba petit na biso bango wana basi na biso à venir. Mais tu comprends que ni wa petit ba remonter qui sama solo boy vraiment boy bi ke biso linga bino mingi pourquoi pas bozaki patient c'est zanga bino poani na bandi artiste magnifique ozala bande ko basi na komona bongo bano basali ba vidéo les bana ba 17 ans 18 ans ba kokisi ku non 20 ans te bazana ba mineur mais ko sala ba danse bongo ko sala ba film porno na sima ba école après avoir ko fait la exécuter sili ndeto okata ba uniforme na kala ba mbe ba ina sila sika ko salamba moko donc maman mbetu ba sala ngomba mo debout ba mi filmer pe ba mi publier donc na ebité basi na biso bangwana mais lilobezani mais eza soni mingi po nini basi batekisi makambo vraiment wana eza sekele ya ba mama classe sili mais mambo sili te après tout université ozela président pe afongoli makambo ba boule zoya siko na bilongi da ete kamina ndenga fo siko bino bote ya bisoni bote ya bana nini génération future bino nde to check espoir bo décevoir biso ya maramba soni vraiment tokondi mamamba bo ete président vraiment bakende baba tupena ya kokende po bebisi lokumba ba mama première dame. Merci beaucoup. Je pense que si j'ai vraiment mon tuto à commenter Ndenge et Sengeli, la bande de Rolanda, mon quoi, bah, conception et kin, oh, bah, peseli makambango, bah, sur mesure, oh, Sengeli, pona bana, oh, bah, zalaki identifié, na, bah, vidéo, bah, première vidéo, oh, bah, bilong, na, bah, affichaki, la bande déjà, bah, comment, bah, ils ont identifié, bah, na, collège, Bosembo, bah, na, Saint-Joseph, donc, bah, na, bah, école, donc, ça li passi, ming, bébé, école, to, bah, kalake, bana baya ba otanga kuna bonne éducation bangonde basali ba bêtise donc ça là vraiment pas si bolanda moko ba kondi o bazoki sur mesure pour na ba élève bango na bandi baza exclu éducativement ba longwe ba ko tanga lisuna kinité pour di bon. Madame, je devrais me rassurer personnellement en faisant une descente sur le lieu. Vous le constatez bien, on est au collège Saint-Georges. C'est l'école qui est fréquentée par ces élèves qui ont été identifiés sur une vidéo, cette fois-là en qualité d'acteurs pornographiques, et ils nous ont livré cette scène qui a choqué toutes les sensibilités parce que la vidéo a fait le tour du monde. Et puisque je tiens au redressement et à l'assainissement des milieux scolaires, je devrais personnellement arrivé ici pour voir de quelle manière ce cas a été géré. Comme vous venez de le suivre, ces élèves bien identifiés sur la première vidéo viennent d'être exclus définitivement de cet établissement public scolaire. Parce que, comme on l'a dit, ce sont des immoraux. Ils ont transformé les milieux scolaires en site hollywoodien de tournage de films, même pornographiques. Quand vous voyez la manière dont ils se sont livrés, vous comprenez que ces élèves sont très dangereux. Quel que soit leur âge, si ce sont des mineurs, je crois que la loi sur la protection de l'enfant, qui organise la protection sociale, pénale et juridique des enfants, s'en occupera parce qu'il y a aussi des aspects pénaux. Mais ici, nous venons de prendre des mesures disciplinaires, des mesures administratives telles que le prévoient nos textes, et ils sont exclus.
Pour le reste, dans le deuxième groupe de la vidéo, les enquêtes se poursuivent pour identifier encore ces élèves parce qu'ils doivent subir également la même rigueur de la loi. Ba vidéo botolanda bongo ya moko ya bakonzi ya mboka na biso o bazoki ba sur mesure o etali bongo bano ba BBC vraiment éducation ya mboka na biso na banzi ke to comme na suka bomo ndenge peuple congolais atalisi moko en vie na et ça lui vraiment plaisir ce que ba conseil wana ozala bien ba jeune fille vraiment bozala Olympe vraiment na pider, la paix, na fierté, la femme congolaise, pour femme congolaise d'ago comme Sony. Donc ça lui vraiment bien te, bo changer un peu mentalité donc boyoksi Congo mbasoni ko bandatina numéro 1 na président na biso Fachi na maman Denise. Donc ça lui vraiment bien te. Ti Coco Mati na mulunga ba parents na bino biologique donc et ça la vraiment bien te. Merci beaucoup donc bo s'abonner toujours massivement na Yoka Bilengi TV pour nous voir l'actualité vraiment le link l'actualité moko fiable l'actualité moko ponctuelle et ko colisabine une fois de plus. Je pense que nous sommes presque à la fin, nous sommes déjà à la fin pardon de notre émission Ndengezalra toujours sans limite avec Gracine comme derrière la caméra il y avait Babou la foudre monstre à image. Quant à moi je tiens à saluer Bobo Ikoma, pourquoi pas mon boss depuis quelque part, sans oublier Misunzangi, Maman Josonzango, bébé Rikoma, donc mon colonel, pourquoi pas Banatouya Yolo, Beltikaya, sans oublier mon vieux Sepio Kenzo, donc Bana Baby Sikop, Bana Bassi, Batiki magasin pour les magasins Zanga marchandises, donc conscience na bango moko et juger procès na bango. Quant à moi, Totiki Makambu na Bakonzi, ba évaluer ba katela bango ba pénalité la bango ce que peut ba kokanga ba école ngo ba école mingi sali ba bêtise otoye ba kana tango kala ezaki na valeur plus pour na bana ngo basi pour na ko éducation bien métal malheureux. Quant à moi, pour na l'autre souki abo s'abonner massivement Yoka Bilengi TV, on va contacter Gracien comme pour na libanga partout dans le monde. Balobi Papi Viokolo donc big dédicace depuis quelque part Papi Viokolo Christian Ikoma Hortas, Christian Ikoma Hortas déjà na kasa bela donc kitoko trop tozara tozobunda donc quant à moi na pesi batu tout au bakolanda émission bambota trop donc ba parents ba maman na bano pe basali makambango na banzi bakolanda belema oyo et travailler bien conscience et ça la bien big up.